Depuis 2013. Na bandaki koyoka ba douleur. Depuis 2013. Depuis 2013. Wana zo sambela. Toujours na bima. Po biso toza ba franchi hein. To lo ba ka vérité. Voilà. Okay. Douleur na nzoto. Imagine que naza olongola na bilamba. Nazo kwa kolata bilamba te. Kamusaki nga prophète abondela ipo nanga mukuse. Nazwaki pe kimia mbala moko. Pour moi, poto que tu as fait d'ici. Tu as fait d'ici. Et pas pasteur. Et pas pasteur. Et pas pasteur. Oui, na landaki musali na nzambe mo boy. Bibembe wana. Ah. Yoko kota mutambo ya woluka ya. Nakenda penza tiboye nakenda kutu bato ebele. Yenda sala miracle c'est que c'est bembe. So monga na lobi ndeka ko simanga boye douleur nyoso to ekende. OK lokuta pasteur. Asimbanga melo côté na zonga na douleur na ngai. OK. Mais le prophète Emmanuel Dodi, mon père que j'aime beaucoup. OK. Na musika na yebaki ete asimbaki pengate kaka na nzela ya téléphone. Abondela ponanga. Papa, douleur ekenda. Donde naza boye. Nabosana nde nabosana libela mama nanga douleur wana. Tinda mina nzambe, hein? Sa grandeur. Aza vraiment wana pona biso motema poelele. Alembaka mutu te. Tango nyonso to obenga ye asala pe ba fierté ndenge ba pasteur musu baza mutu mususu ayambele téléphone. Non. Prophète Emmanuel Dodi ye moko azwaka téléphone na ye ayambi. Voilà. Merci beaucoup. Bana Congo bandeko bolanda Ken Piana partout à travers le monde. Tu as qui mission de service. Bomoni Ken Piana tamboli partout. Na expliquer bino que soki na yaki vraiment makambo ya musique penate. Nayaki makambo ya kosala évangélisation ya prophète Emmanuel Dodi. Nalobaki moment oyo naza bandeko oyo boza na besoin ya macaron ya prophète Emmanuel Dodi bo profiter kozwa yango naza awa. Alors ba franchi ba benga ebele vraiment bandeko nanga ba franchi bo limbisanga parce que nazwaki vraiment temps ya kokuta na bino te. Parce que tozwaki temps ya kokota ba restaurant ba place pena ba congolais basangana na maboke pona ko expliquer bango valeur ya prophète Emmanuel Dodi. Naye awa epa ya papa Tizon naye to solola parce que ba franchi ba benge belé ya zali a franchi oyo prophète Emmanuel Dodi azo préparé awa na Belgique ya kozala pasteur représentant ya ministère des affranchis. Donc naye to solola mais avant to bandali solo to kopese parole a tchabisona na mabondeli avant na to na bango pe baeba prophète Emmanuel Dodi ndenge nini to zape na ba sœur na biso ba affranchi chaque affranchi auti mboka na place azalaka na ba to kuta na awa to sola parce que naye suna tamingi tout na Belgique naye suna tante donc on a lobi to sola une fois pour toutes ponga nazo kende. Osoki na lobi na yamba bino ba affranchi boza soki ba 1 million d'affranchi na potos ko na ozwa te ko yamba moko ndeni na yamba ta muke o na kozwa et ça la kaka bien. Éternel notre Dieu, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci parce que tu as réuni encore ce soir dans la maison de ton serviteur ses membres, ses fidèles des affranchis de Belgique. Nous te sommes reconnaissants. Nous recommandons ce temps de prière et d'entretien entre tes saintes mains. Nous voulons que tu commences avec nous, tu chemines avec nous pour terminer avec nous et que le Saint-Esprit nous inonde et nous donne encore la force et l'intelligence, la manifestation de son pouvoir soit avec nous. Nous recommandons également notre frère Ken Piana qui s'est déplacé pour l'œuvre du Seigneur, que l'amour de Dieu se manifeste en lui. En ton nom précieux, nous avons si prié, tendre Père, et nous disons Amen. Toko mekana ko tuna question liboso avant to le pas sœur na biso pour expliquer biso na ministère des affranchis aux anani oyebani pena
église wana ndenge nini avant ministère des affranchis ozalaka na église nini po tomona lelo na ministère des affranchis. Merci Papa Ken pour la question. Avant de les affranchis, comme toute personne a outakana de quelque part. Na outaki une église, on va bengi la grâce de Dieu. Et puis Madame Nangai, comme Madame ya bandaki yango liboso, yende siko mutu a convaincre kingai pour que tous à la bomoko et que tout que servir nkolo na église les affranchis. Na outil l'église la grâce de Dieu oyo communément wazako benga kala bima comme bima eza susu bima ya karaté. Na outil précisément na église bima. Dans le bana outil l'église bima. Na église bima pasteur excusez biso parce que to profiter ka retourner la question. Na église bima ozalaki ko assumer rôle nini na église bima. Na église bima nazali beka le même rôle, nazali susu nazali évangéliste. Et puis Tabana s'occuper sous la jeunesse. Et puis nazali sous interprète. Interprète na kati église. Okay. Et puis nazali sous chef de paroisse parce que zana cellule musu se funga makana na province ya Anvers. Nde batindaka nguna na salaki 2 ans en tant que chef de paroisse titulaire. Et puis après le représentant légal de l'église a rappelé nga sous na siège na Bruxelles. Bon, à partir de siège na Bruxelles, na évolué en église wana moi beaucoup d'années aussi. Tina ndenge toyi koyoka vent oyo ezo souffler makasi na niveau ya Kinshasa. Alors madame tasalaki premier pas. C'est qu'on peut dire que yo kende na après na Kolanda. OK. Na église bima ozala mutami balolo ba komba église bima. Tomona Sandra lina pa lobaki bazala osambela kuna famille mobimba. Azwaki mbasu wana salaki ba mois ebele na église bima. Solution ezate aye pa prophète Emmanuel Dodi. Le même jour prophète Emmanuel Dodi a fait mbasu no ebiki. Lobi akebo likolo nyonso kauki atikala na ministère des affranchis. Selon témoignage ya Sandra Lina. Yosko eloko nini convaincre yo malgré lobi madame ndakendaki kuna après aye komema okuna. Elo nini convaincaki yo o madame alongolo na église ya munene neti bima. A commission na ministère des affranchis. Dans un premier temps, madame azana ba témoignage oyo à vivre vu temps autopassé dans la vie na conjugale. Ezana ba makambebele akutani na église kuna. Et puis na tango oyo mukenga kagana bande kolanda ye, bana kolanda plutôt ministère des affranchis. Na remarqué que l'enseignement et tikakinga makasi. L'enseignement yakuna ezandenge ya enseignement tozo kozwa ailleurs te. Nabi mosali combien des années? Na sali presque 6 à 7 ans. 6 à 7 ans. Oui. Na ministère des affranchis depuis au côté, ça fait combien de temps? Ça fait depuis confinement, je pense 3 ans, mais nazala qui à cheval parce que tantôt nazoken je pense que non, un an. Madame hier. C'est là, madame Tozongela. Parce que depuis confinement, confinement, il bosse depuis 2019. Nabiso na Belgique. 2019. L'église est Kangama. 2020, parce que biso RTE, na fallu, ça y est 2020. Ba max, boy. Ba max, ndeto tiki na marambana kute bandite. Bah alors peut-être, si on a dit bien que donc ça signifie que Nazan a moins 2 ans au maximum et puis minimum 1 an et demi. Ok. Na bambule belo zaki na bima lelo kozwa décision ya kotika bima pour oya la ministère des affranchis. Est-ce que lobi soki ba bengi pa ba responsable ya bima ke ozongela misala na yo na éviter réaction na yo zani? Mais appel les appels hein, parce que ngai na sengai ko senga te pa ya prophète Emmanuel Dodi
eza biloko eza inspiration kola lobelaki ye lokola nzambe alobelaki ye amonaki que il était temps pour que nazala pembeni na ye mpona kodirige assemblée ya bana nzambe na Belgique. Donc eza appel ya nzambe donc wana basakanaka na yango te. Donc osengage même kuna basengi ozongela baoccupation okozongela esu te. Bon, je pense que tomoni mpo olobi badiférence alobi omoni baprière omona nanu te. Tout à fait. Justement parce que nazalaka mingi na besoin ya baenseignement et baenseignement nazokutana nango natikali kokutana nango kuna te. Okay. Différence ya mwana ya makasi. Okay. Merci papa. Tozongela mpona oconclure. Amen. Tokokende pa mama kasi moto asali oyeba prophète Emmanuel. Est-ce que jusque là somona okutana na prophète? Non, tosolo na téléphone ou bien oui na vidéo. Maman nde mutakita Kinshasa na année passée. OK. Et ça biso mama. Mama zo miko. C'est on va se présenter dans le premier. Bon. Napesi nanu mbote na bafranchi nyonso ya monde entier. Ngai kombo na ngai mama Mathilde. Mwasi ya pasteur Tison. OK. Pourquoi expliquer biso le lot moni papa Mathilde azobeta lisula ministère des affranchis abio muto memi kuna. Expliquer biso oyebaka ministère o ndenge nini. Parce que tolandaka ba témoignage ya bato apoto na musika siko lelonga moko na ye a live na banda kuna bino. O découvrir prophète Emmanuel Dodi ndenge nini na canalisation nini. Bon, papa Ken Piana lolenge ka uti oloba ndenge ka pasteur Tison alobi wana vraiment ezalaki na moment moko ya confinement. Nazalaki na ndaku parce que nasi natikaki vraiment église place nazalaki kosambela na église bima. Yo pozalaki na bima. Nazalaki na bima nazalaki disciple. Alors tant on a longwe na église na vandaki na ndaku nazalaki koluka esika nini vraiment nakende po nakende kosangana na bandeko mosusu. Alors on a lobaki ke non nakoko tambusa mabongo te. Kokota kota bikota kota nalingi vraiment nzambe nde a orienter nga. Nakotaki mabondeli na nga moko eyaki kosala ke mokolo mosusu nazolanda kaka nazotala télévision ko zape naye kokwea na émission ya Ken Piana. Natali vraiment wana vraiment ba franchement olimbisanga. Tant natalaki namonaki prophète Emmanuel Dodi émission ngo ezalaki Kisinjora Manike et papa Ken. Natali ka ndenge prophète Emmanuel Dodi azako lobanga bi o ba vanti oyo na zape nanga na umelaki vraiment te na kotala na Hollande. Et au sala que to zaki lisusu na téléphone na ndeko moko tozo solola ayisinga mati ndenge nini église parce que ndeko ngo pe azako sambela na bima. Ndenge nini église ngabi non nakenda lisusu église te nazo sambela na ndaku nazo sambela nga moko vraiment nazo sambela. Ezo kende benga bi très bien. Abi nga kutu na koma Hollande na ngai prophète Emmanuel Dodi. Ngabi mais kombo wana ezolobela nga eloko. Prophète Emmanuel Dodi nalanda ye déjà na émission ya Ken Piana. Ezaki ba aventure te. Alobi non eza ba aventure te, eza vraiment vrai prophète. Landa ka yo moko comprendre. Ngabi OK. Ngape makambo bonzambe vraiment na buka na nango te. Eyaki osala ke na bisenga bi ndenge nini ayambaka batu bien. Alobi oui naza na ba numéro na ye awa so na pesi obenge akoyamba yo. Eyaki osala pe ki apesa nga numéro ya prophète Emmanuel Dodi, apesi ngai ya mama encadreur na ye mama Jansmine. Tanga apesi nga na meki na pa mama Jansmine mokolo ngo elekaki te. Eleki te na ye ko benga papa eleki mais papa azalaki un peu occupé après papa a rappelaki nga. Et vraiment etouchaki nga makasi. Na bi ba numéro ba sel na nzambe belé onga la benga omona ka ko benga kata muso sonné boye pe ba rappelaka te mais oyo a rappelinga na sepelaki vraiment makasi.
tosololaki na papa asalelaki nga prière arekomande ngai epai ya mama Bibiche eyo osalaki na bapokwa mama Jasmine abengi nga en tout cas elekelaki ngai namonaki mama Jasmine très gentil nga bi mais mama nabengaki non namoni appel na yo en absence nga bien nabengaki yo parce que nazwaki numéro na yo mama ndeko moto apesaki ngai yango nabengaki mais nazwaki yo te non nazalaki vraiment na charge te natikaki yango na charge yango wana ozwaki nga te en tout cas tellement tosololaki vraiment kitoko ayepataki nga lisusu nabi non yo mpo ozala mpe kaka encadreur na ngai donc du coup naza na 2 encadreurs mama Bibiche na mama Jasmine et banda naza kuna vraiment tout se passe très très bien à merveille papa enseignement kitoko nga moko nazaki na ba problème ebele ya santé côté onde na lingi pena na yeba problème nini ozaki nango ya santé papa Ken eza vraiment soki na koloba ekoki kozwa vraiment ata 2 jours ya koloba kaka nanga besoin opesa biso mwa briefing ya moke problème nini edérange yo ya santé pe problème yango osali nango bambula combien papa Ken ngai depuis 2013 nabandaki koyoka badouleur depuis 2013 depuis 2013 wana ozosambela toujours nabima wana kati ya bima ouais depuis 2013 ouais yo na badouleur mokendaka église chaque nakendaka église namemaka mpe kisi nazalaki vraiment komela bakisi na mokolo moko ba anti-inflammatoire 4 fois par jour batelo likambo oyo ya douleur oyo ezotungisa wana kati bien sûr que oui oui bazalaki mpe kobondela mpo na ngai et tout tu t'imagines nga moko na kati église prière vraiment boye oyoki pa mpasi mpo naza mpe choriste naza mpe moyembi nazalaki koyemba omona pena na kiti natie pena mwa mai na nga natie mpe dafalgan na nga na meli badouleur moko intense donc okosala omeli kisi après 4 heures du temps omeli su kisi ou bien après 5 heures du temps omeli kisi wana na église ozoyemba heure moko douleur eye otiki nanu koyemba mais oza na kati ya église nameli kisi mpo biso toza bafranchi tolobaka ya vérité voilà eye osala ke ntango nakutani na papa prophète abondelaki mpo na nga abondelaki vraiment eloko nanu ekamwisaki nga prophète abondelaki mpo na nga mokuse nazwaki mpe kimia mbala moko nakomaki mpe convaincu na libondeli oyo asalaki ti mama Bibiche azobondela mpo na ngai encadreur mama Jasmine azalaki kobondela mpo na nga toujours nazalaki na baproblème ebele wana natouche kaka ya malade badouleur tu t'imagines ke nakenda ntina Afrique du Sud likolo kaka ya badouleur wana ti Afrique du Sud epa paster oui nalandaki mosali na nzambe moko boye bibembe wana nakenda mpenza ti boye nakenda kutu bato ebele somo ngai nalobi ndenge kaka kosimba nga boye douleur nyonso to ekende asimbanga me eloko te nazonga na douleur na ngai mais le prophète Emmanuel Dodi mon père que j'aime beaucoup na musika nayebaki ye te asimbaki mpe nga te kaka na nzela ya telefone abondela mpo na nga papa douleur ekenda do nde naza boye nabosana nde nabosana libela mama na nga douleur wana okotia contact na prophète Emmanuel Dodi douleur okenda olukela basolution tie pa bapaster oyo penake seke ebofungola moto alamuka azolia mbala mo na telefone na poche paster ana toyokomprendre ye na nsimaki aza magicien donc moto amakiona ndenge Denis Lesa aloba naopesa mikolo Denis Lesi mwa réseau kote wana donc prophète Emmanuel Dodi asambeli yo kaka mwa moke mbala moko mwa moke ntango asambeli nga mwa moke na basalelaki nga mpe belle confession de foi epai ya mama Sheka mama Bibiche nalala pongi na kimia nalamuka boye
bazobondela mpo nanga donc nazalaki so donc ntina lelo na comprendre te profete ayebisaki nga ke mama zala na kimia ndenge kaka okutani nanga boye zala sur ke makambo na yo nyonso tu ozwi solution kaka bongo c'est fait nga kuta alobaki c'est fait donc namonaki yango kutu neti baaventure nasekaki vraiment nakomaki kutu koloba c'est fait so ila vandi navandiki alobi c'est fait donc ezalaki kokamwisaka makasi mais au fur et à mesure tozoleka semaine eleki 2 semaines 1 mois na basaba nde nazalaki kocelebre basaba osala mpe bagene ya chaque samedi natosaka yango makasi et nouvelle ligne natosaka yango makasi mais kala sikoyo mwasala gene eza te mpo ozobanga liwa nde eza pembeni nakosala gene ndenge nini papa ken pia na douleur na nzoto imagine ke naza kolongola na bilamba nazokoka kolata bilamba te ndeko nanga mosusu azali ya mama dudu ayebi nazala na ndako na ye boye na bana na ye nayeba koka kolia te bakoka kolia te nga susi nange eza bato bamonaka nga neti aventurier ekeni makambo aloba mpe ezala azokumisa profete emmanuel dodi nga sakola lisusu nga na pena natikeli ota sakola bato oyo baa na tembe misusu baakufa ti omwana ase kende no eglise kuna moto aboyi me bazobengaka ken akufi akende kaka bie apema pena bie mpo soki ayokaka nde abikaki na ye mama sakola mpona bato bamonaka nga neti naza aventurier me ngai na osenga bango balanda vraiment balanda yo ozoloba makambo ya solo motindami na nzambe sa grandeur aza vraiment wana mpona biso motema pwelele alembaka mutu te ntango nyonso to obenga ye asalaka mpe bafierte ndenge bapaster mosusu baza mutu mosusu ayambeli telefone non profete emmanuel dodi ye moko azwaka telefone na ye ayambi aza mpe libre air nyonso aza okipe na mabondeli ozwi ete tindela ye voice vala akorapele yo neti nga nazwaki ete arapelaki nga oyo azana te mpona ozelaka nazwaka bapele ya bato ye azana mpona kobondela okopresisaka epa bato mpo vraimen osala nzambe obenge te kaka ozwi mbala moko mpo basala nzambe asolo basambelaka nde tro bazwaka bapele mpo apamba te nga ntango nabengaki nde nauti koloba ntango nabengaki nazwaki mpe te na premier appel ye moto ayaki korapele nga parceke amonaki nimero na ngai yango elekelaki nga ngabi c'est que papa vraiment aza nzambe donc ntango alobi na nga ke c'est fait nandimaki mais naza komona yango aire moko neti baaventure ngabi basalela nzambe mpenza basimbanga batianga maboko mpenza ozoka moto azobouge mpenza neti kaka okweya na se mais eloko mo te profete alobi na nga c'est fait ça va nabandi mpe kotala okomi mpe samedi non samedi il faut togene saba toselebraka saba motu nyonso tu na jeune kofongola 18h nakoti namoni mpe ke namelikisi te nasali jeune na samedi namelikisi te mais comme d'habitude jamais nalekisa 5 heures du temps sans ke namelakisi donc ebele eza 5 heures du temps mais au moins na temps mosusu 3h30 4h il faut namelakisi ti na niveau ke bamédecin bayebisi nga ke non c'est trop madame pourquoi ozomela banti-inflammatoire ebele boye nayebisi bango mais douleur namela yango eza mpona sentiment te eza douleur soki nameli yango te moye te donc solution ezalaki te mais solution na nga nazwi yango kaka epai ya profete emmanuel dodi oza na batémoignage ebele batémoignage eza ebele papa ken olobi yo moko olobi esala ta dejo tosilisa te batémoignage eza ebele ata soki naza na kati ya ndako nde navandi boye eza kaka mpona profete emmanuel dodi financièrement ou bien na kati ya ndako ndenge ofandi na kati ya ndako nanga na maison sociale oyo bapesi nga eza eloko donc toza kovanda place moko oyo mutu nyonso tu oyo aza koya place wana ezalaki ndako ya malonga te ezalaki ndako ya malonga te ken soki otali papa toza komata likolo donc baeskalier moko nanu ya mabaya ezobouge insécurité totale eki kotouche na na nyonso na makambo etali finance na makambo obi pesa na papa micro makambo solo bapa okosanga
Papa Zela, parce que c'est un envers Moutazouka. Papa Zela, excusez. Et maman a eu dossier que papa toke nekosambela na ministère des affranchis. Na makambo etindaki yo ondimela prophète Emmanuel Dodi. A part ba maladi na ye. Ok, eza na makambo mosusu ya kobata mezalaki na libota na bino. Makambo mosusu ezalaki neti ya makambo ya logement. Okay. Logement place tozalaki ezalaki un peu insalubre. Voilà. Bon. To côté sa demande, ça fait au moins 11 ans. 11 ans. Tozeli ndako social. Ça fait 11 ans. 11 ans. Ndako social. Ba répondre te kaka ba point ka kuna za système ya ba point. Okay. Mais ba musupe ko ba ozala na moi grâce wana tout ça au moins ta musupe ba zu avant. Mais biso tozeli pendant 11 ans. Na 11 ans tozedaki kaka ler kaka madame abandi ba prière kuna mbala moko to mona ba convocation ye que non voilà boya ko visiter ndako oyo na commune oyo ba pesi bino. Merci beaucoup. Esangai papa a ebsaki loba soka nini? Non, esaka maman ye moko asilisa parce que pardon. Sir, loba. En fait, pour le problème yandaku, ezalaki na nouvelle ligne, na vandi na Zolanda, comme d'habitude. Pourquoi ça peut doléance ya makambo yandaku et déranger n'est pas prophète? Makamanda kukutu te, na kotse kukutu bongo te. Na moni kaka prophète en pleine kilt. Alobi maman à partir de Belgique. Ah. Maman Mathilde DAF. OK. Ezalaki dimanche à clôture ya nouvelle ligne. OK. Na fukamaki na tomboyi maboko na bi merci Seigneur. Tokomi lundi, tomoni lettre. Lettre yelibino lettre yelibiso lundi. Après dimanche. Après dimanche. OK. Papa Ken elekelanga. Toke ko répondre na invitation pour ba visiter biso ndako. Pour na ndenge na kotsa ki vraiment demande. Normalement il fallait pas pesanga studio ou bien chambre et salon. Mais oh nzamba sali yo mo moni ndako. Ndako kitoko. Des chambres et salons propres. Non. Bozui immeuble tongami sika. Yo mo moni moi. Immeuble tongami bozana ti bato liboso nde boye. Voilà. Kofandela biloko nyonso batongi awa. Donc nazalaka nazala beza nzambe makasi. Nazala so na vanda kata ndako na lobaka ka papa Dodi nzamba pambola ye. Mama Jasmine nzamba pambola ye. Mama ningi sana bota ba chauffage o pena ba otio tiango ya sika ya tembe pe ya nyama. Teki sale kita. Ozomona da ya sika bena ya tembe ya nyama. Omona bolamu ya nzambe. Nzamba malamu. Ya sika dan Picasso. Te ya nzambe ya nzambe. Donc nde naza awa toza na esengo moko boye toza kolala na basuicide nazalaki vraiment na badouleur wana nazoloba nzambe na wana obima na ndako mokolo nini depuis kaka nakutana na prophète Emmanuel Dodi non ye mpenza aza sisa bidimbo atiki bilembo mpenza na vi nanga ya koloba eza ebele bao bazodute bokontinue kodute moto aforce moto aza te bokontinue kodute oyo bazodute mais papa obike nga na telemaka ntina balibulu ya métro nazosala évangélisation ezala na matonge ezala na clémenceau papa aza nzambe donc kotala meme baenseignement oyo ezobima na kati ya papa non totikala koyoka yango te basamedi oyo na kala ezalaki samedi eza mokolo ngulu mwana ngulu aliaka mama na ye mais biso awa na bafranchi samedi eza mokolo mpenza ya jeûne et prière oyo mpenza ke non vi na yo mobimba ekoti na kati ya repos ozo comprendre donc okoti na kati ya repos oyo maladi yo longo akuna donc nakoma mpenza nde naza awa oyo ka nzoto kolongono okisi na monoko nanga esimba te afranchi tout est pire donc tout est pire papa Mpiana donc chez les affranchis tout est pire notre prophète Emmanuel Dodi est pur les généraux sont purs
Alors, sœur, merci beaucoup. Tomoni sœur na so pa faina katikati. Ye molobi auti mboka msa ye. Ye auti mukron. Donc évangélisation na nga kaka. OK. Ye kutu na okota te mo walu. OK. Merci beaucoup. Olobilo olingo ki Est-ce que yembe asi amoni mwa liboko papa ndam. Ya makasi. Epa ya papa. Epa ya prophète Emmanuel Dodi ba mona ka ndambu te. OK. Neti nga kutu eze ebele. OK. Mais tolobi muke. Tolobi ka muke. Ya makasi. Oya Kinshasa jour ko yande to sola. Ya makasi papa na ngai. OK. Esa nga bien na aide bino. Ndenge na zaboy. Ndenge na zaboy. So ika na solo la na mama Jasmine. Esengo wapi. OK. Pona kimia. So na solo la na apôtre Tosha. Nazaka mo likamuke. Nazaki liboso kisi nini ngaka kasoika na monika mwa problème na bengi. Akoyoka sangwe kotaka yo. Maka tangu tunakitaki nyango nde na déclara kiti. Oh, na bisi papa nga bime na nzemba mwa muke pona mona histoire nyonso beti eza na kati ya nzembo wana. Bakoyoka sango kumbame. Kolo kumbame. Tala ndenge akangolinga kumbame. Kolo kumba pesi sondako kitoko kumbame. Kolo kumbame. Kolo kumbame. Kolo kumba bakoyoka sangwe ame. Kolo tala ndenge akangoli biso kumbame. Kolo ndenge abikisi ngai kumbame. Kolo apesi ndako kitoko kumbame. Kolo kumbame. Atiba ipo na nzambe foto to laksaka. Foto la bino moko dipambo lia nzambe. Ndako kitoko boya pe boloba ono se atelemana nupo. Nafta filma moko ndako biloko nyonso ya sika. Tala lipambo lia nzambe. Tout est pur. C'est le prophète Emmanuel Dodi. Tout est pur. Nyonso sa tala couloir. Tala bateva minene. Baptiste Robert lisolo bi biloko to ezalaka te. Ezalaka te. So moninga. Oyo kapela donc mutu mo sika ela sa boto somba nyonso ya sika. Donc nazo biso que avec le prophète Emmanuel Dodi. OK. Tout est pur. Merci beaucoup. Tous les passeurs. Témoignage na bino elengi mais to ba reta boy. Sœur. Bonsoir. Bonsoir, Papa Ken. Comment on Mama Doudou? Tika. Tika. Ya minene papa langa. Nalobinga kombo langa Mama Doudou. Nauti na Mokron, naza oza na Bruxelles, mais na koma na Mokron. Nauti na église ya Bima. Oui. Na Bima depuis 2005. Okay. Na kotaka Bima. Nazomona ya oloba te. Non, loba kaka. Naebaki prophète Emmanuel Dodi na canal ya Mama Mathilde. Outi kozwa awa. Ezaki na mois na kalate hein, ezaki na mois ya février. Ya ne oyo kaka. Yo ozamu mundimi ane. Mais tukotangela nga tante po nga na moni na temps muke wana ondima te. Ya solo. Kande na oloba na mona okosa po ani. Vérité. Yo siko ozamu ndimi ade. Ya ne oyo. Mais yo kasi ko makamuti. Mama Mathilde bandaki nga na février. Atiaka nga makelele oyo ni baloba mulunge. Atiaka nga mulunge penza. Wano so salisi exemple so. Maman Mathilde tout le temps kaka makelele. En fait histoire nanga naza okende soute. Nalobi bien nazaki na Bima mais naza okende soute. Na décembre 2019 naza okende soute. Yoka lisolo décembre 2019. Il s'est passé babilo mususu o ezaki ozo comprendre ka te na comme na bulembo mo boye moniso fin. O comprendre na histoire na obeti là. Na ya ko baye na bina okesu su église moko te pourquoi parce que na priaki nazo prier na comment ko yima nzambe nazo prier mais nazo mona changement te makambu ezo kende liboso te vie ezo avancer te qu'est-ce qu'il faut prière nini fona sala lisusu
nakomaki koyimayima mokolo mosusu nalali na butu namoni filme baolakisanga filme ka ndenge nazoyoka na baenseignement sikoyo motu nyonso azala na gerbe na ye oyo ya motuya nzambe atia kati na ye sikoyo gerbe wana yanga sikoyo ezalaka grâce nzambe apesanga ya komona bazolakisanga filme papa Ken batandelinga bapasteur ya mboka na biso nazoloba bien na congolaise na ceinture te na eloko moko te papa Emmanuel Dodi alataki bango eloko moko boye ayebisi bango boloba non nazoloba ngai mobimba ngai eyo batandelinga bapasteur ça batandelinga bapasteur ebele ya ebele na ndoto baolakisanga tel omoni oyo tala aza boye tala misala na ye boye tala oyo boye tala boye tala boye tala boye ebele oyo faux edécourageanga ya kosangana te nalamuka na prier edécourageanga navanda nakendaka su te un jour mama Mathilde kuta benganga alingaka akende na église moko boye naotanga kombo te nayebisi ngabi mama naozala franche na yo ngai tala nzambe alakisaki nga na butu mokolo mosusu tala et place olingo kende cette personne était parmi voilà bondela nzambe na yo alakisa yo wana nga nayebisi yo mais bondela nzambe alakisa yo akendaki su te apriaki akendaki su te aye kokuta na prophète nga mpe navanda na nga nakendaka so epai te mpe se décourageaki nga nalemba na nga navanda na priaka na nga na ndako sikoyo ye ntango aye na makambo na ye na 2000 na février soki abandika masolo nga mpe atikanga makelele mpo ayebi nga na facile te na la manipulable te na la facile te ata moke te surtout makambo nzambe na la manipulable te na la facile te ata moke ayebi nga ameka na bandenge nyonso nabenganake kaka akomi kosilika ekomi yakanda nabenganake nalingi te asali atikaki nga te ambamba mikolo nyonso azongelaka nakipaka ye kuta ata moke te mokolo mosusu baye na ndako na pasteur Tison tovandi tozotala ezali na mois de mars tozotala video batie prière ya midi na télévision nga aza kosala biloko akolia na cuisine nazoyoka exhortation et tout enseignement na bandi ozonga malemi lito ebandi oya na bandi kopusana nazopusana mpe kote bazalaki nazoyoka nazozonga cuisine nazopusana ekota navandi na bandi otanga bine oyo sorte enseignement nini na bandi kopusana aye kotia video moko oyo boyambaka ye bayambaki ye na Kinshasa navandi nabi naolanda video nazolanda papa prophète Emmanuel Dodi na fixe nayebi te esprit mo yela inga nayokaki onde chair de poule esprit mo yelinga na fixe ye vraiment na fixaki ye na ndaolanda video na fixe ye donc na fixe ye nayokaki ondire babetinga na mutu est tourné ondire mutu moko aza dans les vapes comme ça na télévision ye asimbi na télévision ezolakisa ye mpe atie na téléphone mpe sikoyo ntango nayoki ondire vertige wana nayoki moto aoloba na nga na litoyi tu dois nalobi te alobi ke tu peux non tu dois rencontrer cet homme apesi nga date nakoloba ngo awa te nakoloba ngo na kini bapesi nga période exacte na date comme ça tozotala eza te ke ndoto non oui na grâce wana voilà 2 fois tu dois rencontrer cet homme la 2e semaine du mois D etikali point d'interrogation place wana navani na baluki nayebisi pasteur Tuzonga bi yaya comment date tel totiango na mabondeli balobeli ngai funa kutana na papa oyo je ne sais pas comment pourquoi mais totiango na mabondeli nazongi nanga na vandi siko ye siko esali ye plaisir azwi numéro na ye yango oyo obenga ye na beti kara na malgré tout ça nayoki nanga mais na durcir sur motema nanga na benga te na vandi nanga na mois de mars na vandi na benga te jour mosusu na mois d'avril
na nouvelle lune. Il faut y appel na période nini. Place nazo mona keza grâce pour nanga. Na le 4 avril. Ye a benginga. Zo mona na te avant wana nanu. Ngabi non na kolekela yo en tout cas mois d'avril première semaine na zui congé na mosala. Pour na vanda na bana comme bazui congé ya Pâques. Na vanda na bango première semaine deuxième semaine na osala. Donc comme il est 4 avril wana. Na bi non na isi bana ngabi photo kende kotala maman Mathilde. Tellement zo senga mingi photo leka kuna. To yesi koyo to bimi les 4 ans to ya boy tension hypertension mais grave. Nazo attention boy 15 dans les vides gabo. Hypertension et bandi. Donc nazo kokata te misu mulili na kokata ko conduire te. Na bimi ngabi to sande ni nyawa. Malgré ça na forcer na éviter pourquoi na bandi ko forcer ngabi foka katokende. Na kokai na obenga epe na annuler na ebisenga na to yati. Mais na bi il faut ka katokende. Na isi bana ngabi to zo train. To koma na gare na gare voiture, to zo train, to koma pa maman Mati. Mais tant que to bimi na ndako na koti station, na zui carburant, na isi bango to kende. Nazo mona bien te mais na conduire, na yero comprendre que ezaki nango moyen ya ko empêcher nga na bima. Parce que ezai jour nanga. Na bimi to zui nzela, to ye nazo ya na pasi papa na pasi tant to komi awa. Wani baketi na bango. Nalala wana mabe, nalala na tapi mabe, nalala wa mabe, nazo baluka lokwa mwana mukie. En tout cas na baluka lokwa mwana mukie na okokate. Abandio silika. Oza na solution na maboko, olingo salela ngote, problème na weza nini? Oza na solution ozobela boye. Siliki, azu téléphone ye moko na téléphone na yeba même pas. Akoti na chambre na ye akei, abengi prophète. Azu ete, atiki les messages. Abengi prophète deuxième fois, troisième fois, azo zoa ete atiki les messages. Nga nazo baluka, na continue ko baluka na milikisi mais rien, ezo simbate. Impossible. Na komo raisonner nga bi, to benga ambulance kaka, na otala bana ba paniquer et tout. To vandi ti to lali, prophète a rappelé kiti. Le lendemain na tongo, prophète a bengi ye atikela ki je crois message na numéro nanga. Atikela ki ye, alali na ye. Nga na lala ki nanga na obaluka bana balali kuna na chambre. Na vanda ki ka place na vandi yao. Téléphone est sonné. Quelle simplicité. A rappelé nga. Prophète, hein? A rappelé nga. Na zui téléphone na yambi, na bandi ko expliquer, papa naza bien te bonde la po na ngai et tout. Non, mais. Oyo eloko ayebisanga. Prière même pas banda ko ganga, kitisa bandi lola, non. Na bandi na ko expliquer ye. Eloko na monaki o na yokaki ngongo wana na expliquer nga bitala situation eza boye na ebité problème nazala ngo pe boye aseki na mtana expliquer situation na seki abinzamba ebio omoni eloko oyoki wana période wana a expliquer nga période wana la kisini période ba pesinga wana non mais eza appel nanga a pesinga période wana a expliquer nga ngo eza nini a ebisinga okosala nga bisikonga nazo yeba te comment na kosala ngo parce que na minute on a programmé loko te naza nanga pe boye kaka na programmé te abi nzamba kosala kaka a prier pour nanga alobai maluba en tout cas alobai ba phrase kaka a continuer prier moulaïté mais ce que je sais oyo alobai nanga na kangaki alobi kaka nzamba saleli yo professionnellement a répété kango 2 ou 3 fois. Lorsque nous comprenons atingami ka point wana ndeni ka esili bongo alobi bongo abi nzamba kangolio professionnellement esili bongo abisinga bon zwa na otindela o numéro ya maman Jasmine yende encadreuse na yo nabi OK merci papa abi obenga ye bo solola après ozongelanga otikelanga audio nabi OK papa nabi mais prophète amoka idée mo ba rappeler simplicité modèle ondeni nabi bon OK na bengi maman Jasmine na juillet a rappelé ngai 2 ou 3 minutes après a rappelé nga tango a rappelé nga zwinga na zui téléphone na bandi ko expliquer ye na expliquer ye nde to sololi na prophète Emmanuel to sololi esili maman Jasmine a bandi prière a prier non maman na déjà ko yoka ye kaka voix na ye na bi wow
Wow. Aloba kitoko maman. Zela. Alobi abandi ko expliquer nga maman na bandi ko poser nga ba question, c'est comme si a koti na kati nzoto nanga. Anatomie nanga c'est comme ça yebi. Nyonso. Abandi ko poser nga ba question ti a prier esili. Wana toza le 5 avril. Le 5 avril. Na tongo tokomi ba 10h boye. Na isi maman Mathilde soki ba 11h boye na isi nga bina pe mamuke. Na pe mi muke po ma tension de na expliquer bango bondela ipo nango. Na pe mi muke na lamuki oki na yoki na zongi normal ya normal. Kaka ndenge na lamuka ki na vandi kaka boye phrase ali boso na isi bango ngabi bobenga nga su dudu na kombo na nga famille te bobenga nga dudu dodi. Ba katani koseka na komi dudu dodi. Oh babandi koseka ngabi bon liboso na nanda otumbola ye ngabi chaînette alata maman Mathilde alata chaînette na ye wana macaron soki baluki na ye na zongisi yango ye sikoyo chaînette ngabi chaînette eza wapi chaînette baluki sikoyo yazo zongo ne na ochola ye soki baluki na ye na zongisi yango na oseka ngabi yo pe na olongola yango te atambola macaron siko tala leo na kingo nanga yo pe latio papa na yebi soki le 5 wana tosoli na bango na tongoti ba 10h na lamuki na normal on dirait le mo ezaki te na yisi manga na komi dudu dodi bazo sekanga na bi dudu dodi na bi na bango na komi dudu dodi nanu te na osalango dudu dodi mais naza orphelin ya père na mère naza orpheline pardon naza orpheline na père na mère na yebisi bango babandi oseka eleki tovandi yokanga bien papa wana naza sérieuse mais vraiment sérieuse Navandi, tokomi ba 15h. Il y a les mêmes jours, même pas 15h. Les mêmes jours. Après, on a 14h, on a tindeli papa audio. Nde to soli na maman Jasmine pour to so gitan. Na tindeli audio, nde to solo li esili. Maman Jasmine a répété la même chose na prière na ye. A ebisinga, musala na yo gofungwama. Nzamba osalela yo na nzela ya musala na yo. Papa Ken, na salaka nanga. Mais na bunda naka, ba lingaka musala nanga makasi. Ba responsable nanga. Doudou, tu travailles bien, franchement, ba éloge na ba éloge. Mais pesa nga contrat ya CDI, rien. Na bunda na rien. Ba opesa bato bazo ya sima nanga. Mais nga ba pesa rati. Combien des années ba pesa rati? Papa. Depuis 2011. Rien. Na vandi boye les mêmes jours auto prier wana bango balobi nanga likamba ya musalati les mêmes jours na ba 15h téléphone nanga et vibrer kaka nde tovanda kana yebisi maman Mathilde na bifungola nga suki abandi ofungola nga suki téléphone et vibrer na ju téléphone na tala boye responsable na biso wana ya RH ya ressources humaines to solo la kana ye na niveau moko ko imaginer te même na ba réseaux sociaux. Mais yem ta pesa ka contrat ko décider lelo mais apesa angati mais naza oya so la na ye makasi to komi ba 15h téléphone vibre natala boye message atindelinga to pesi CDI nga na luki panda ba année na ba année ba pesi nga CDI les mêmes jours to so les 5 wana kaka ba pesi CDI ba pesi CDI yoka siko eloko elekela mokili ele na banda histoire amaka musala na yoka na ngango na mti na ke ko signer ayebsinga lobi benga okende ko signer contrat na yo benga epa ya mari mutu o alandi mutu apesa ba contrat na kei kuna na osola na mari na signer contrat ba antidaté contrat papa Ken na yoka ngona mti et salema te obike avandi ba mais en fait il fallait que contrat au banda kalati. Comme ça. Mais il fallait que contrat au banda kala. Ba antidaté contrat, je te l'ai dit ouvertement, ba antidaté contrat. Na yoka ngona mte na mona na mti. Franchement, na ebité nazomona ya rolobate. Na sentir différence moko o eza que ba enseignement makamu nyonso ngane naza boye banda na botama na koli na yebi ko kende boîte te
nayebi kokende banganda te akendaka nanga te nayebi makambo wana te nayebi bible mais bible yango toyebaki kaka na kati ya bowumbu toza koyeba te nazalaki na colère moko akomonaka tozalaki dérouté désorienté na baniveau nyonso colère mais baenseignement oyo nga nazwi na temps moke oyo nayebi soki na mois de mars awa avril temps moke oyo baenseignement naozwa papa ke natikala koyeba te ke baesprit ezalaka esprit tel po reconnaître esprit boye okoyeba ngo na comportement ya mutu boye po benga nango ifo tinda ngo bisika boye esprit boye po oyeba ngo na boye ifo benga nango kenda ngo boye natikala koyeba te to priya kaka nazodelie soki diable nazosala natikala koyeba te ke na Luc ezali na Luc oui bapesa biso autorité ya koniata likolo ba serpent na scorpion mais natikala koyeba te ke tozala na droit te ya kolie diable akozala lié na apocalypse nde balobi diable akozala lié na ordre ya nzambe par ange Michael nazo découvrir chose cachée mais impossible na kati ya bamateya na mona na nga nanu te ça c'est vrai il faut le dire il faut dire la vérité na yoka te babiloko oyo na oyoka na yoka te nayoka te na bible ke il faut benga na milimo il faut parler en langue étrangère bla 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 patati patata nayoka toloba na biso ngo couramment bla 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 mais eza na bible tozo découvrir baenseignement moko ya kosakana te bandeko soki boza batu ya bosambelaka tosambelaka na biso mais tozali na kati ya bowumbu soki tozoloba boye tozoloba na ntina nga nazala manipulable te mais oyo nga na yoki lokola frère moko alobaki makubakuba oyo nga na yoki eleki oyo bomeka yoka kaka nanu mateya yoka mateya tosengi ya mingi te nasengi vraiment nzamba touche mitema batu te papa Emmanuel Dodi nzamba pambola ye a utilisé puissamment enfin que mokili basantu ndenge mo aloba basantu batelema basutuka. Merci vraiment merci donc tozalaki awa et pas ba franchi ya osola eza vraiment ebele mais tozwa temps pena ya osola mingi te na yebisa bino ke nazo fuye na otambola donc moko ndako ya sere na biso dans nzamba sali grâce munene vraiment nana mingi ya koloba te po temps ezo permettre biso vraiment te tokende musika nasi boyoki ndambo oyo basere bazalaki nango to clôturer na pasteur comme ça mbala nsima lisusu tokoya bango mpe bakosala effort bakoya so na Kinshasa boza ba témoignage. Merci beaucoup pasteur. Okay. Voilà, Tokomi Nasuka, merci frère Ken, merci madame, merci ma soeur. Je pense que ça la dernière fois tenenge frère Ken a uti koloba. Tokomona naga kaka opportunité zamba kofongola toujours akopesa pour que tokutana régulièrement. Mais souci awa ezali que bana baza kosenga toujours que misala ya kolo e banda pour que tokutanaka régulièrement ba fête oyo ya biso kata les affranchis parce que les affranchis ce sont les fêtes biso tokola na ba fête tana biso mingi tolekisaka na ba fête c'est-à-dire ce sont les prières et les fêtes de l'Éternel oyo nde toza kozala neti la mikolo toza lisusu ndenge mama alobaki awa ma sœur alobaki ba prémisse eza na nzela nouvelle lune la semaine prochaine et dans 2 semaines Monique vie à ba franchise à vie de prière voilà toza c'est la mingi so ko baksate oyo aza ko hésiter kaka ndenge pasteur moko alobaka que si ton Dieu est mort c'est le mien viens essayer le Dieu de Emmanuel Dodi viens essayer le Dieu d'Emmanuel Dodi eza ya koyoka eza mabe luka pe omona koma sur place na kata citadelle ezala bandeko baza na Kinshasa ezala ba oyo bazali awa oyo baza na occasion ya ko se déplacer po akende kuna
akende koniata mabele wana toyoka kaka bato mosusu ono na niate kaka mabele kaka boba na sentir mpenza changement frère Ken ye moko awuti koloba yango awa na divers oyo tozalaki nango na ndako alobaki kaka keno ye kaka le premier jour oyo aniataki kaka oyo ezali matambe na ye na kati na lopango wana emala moko ezalaki nde délivrance totale mpe makambo nyonso tu malamu mpe efungwamaki ntina ndenge akomi lelo. Alors yo ndeko na ngai pourquoi pas toi yo esika ozali soki okolanda ngai au travers message au travers vidéo il est grand temps que tu puisses te repentir, il est grand temps que tu ailles voir le prophète, il est grand temps que tu vois que tu puisses vivre les merveilles. Yango wana tozosenga epai na moko ete fungola motema na yo bikendaka te bilandalanda te biyoka te luka okende sika oyo ozomona ke verité ezali